po ba tutu ba ngoma so leki na TV po za bezi fa luka fali so leki na TV po luka bezi fa luka fali fali ye mo randa vandi wala auto beta ça bouge pas betu nanani laisse-le parler o mata ka yembi ka yemoko o mona ba o mama ngambe sala ebi nzembe bila yemba ka yemoko voilà ça la succès ou pas ça ka bibisité aboya ka bango te musicien ya ka la vocal na belle lelo ka ba maiko bazo yemba te lelo zo ka ba ping pong bazo ka te mwana mobalo fali pena succès aussi la te pourquoi et peut-être pas c'est pour succès si là succès aussi la te pour nini fali pourquoi de représenter toujours mboka na biso Congo bino il faut bebeta ma solo na bazé belé te oui bazé bamise bazé belé mais retombe le drapeau ya mboka libanda aujourd'hui si tu pars quelque part on va te dire que en République démocratique du Congo tu yebika afali asali net nini yango oyo lingo rappeler nga faire asala wapi asala ngo place nini na album nini na nzembo nini na pays nini fort tala bo sakala la fali te banana mona fali dikape nzamba zamala OK regarde-moi te regarde-moi ya na biso tala yango ba mise belé pena il faut bo bandela susu bo bandela susu non devoir regarde-moi tel na clip nango nanu conception ka ya clip non ya pas mais soki lelo na République démocratique du Congo à part ve na biso ko felo mi de marché central Agbada lelo on mboka na biso mutango mi ko pesa batu kale alaka ke po obeta bon ko sala lignée il faut landa lignée à Agbada faut landa lignée avec la Sowera son le roi de la forêt a donné ça solo la bien pantalon ba gumbi faut landa wera mais lelo mutu to ko mafali kale alaki pour ça la clip ya pamba clip ya nzembo faut la ta veste munene onde mele na omba mais lelo comment lango normal na singlo ko ça clip bonjour partout dans le monde, bonsoir, ça dépend à Herbo Hotel et la vidéo on a ba on sur balinga kaleti ko ya la métisse noire pour s'abonner massivement na Nushka TV balobi Nushka TV ba actualité qui to ko to beta masolo nyoso e ko sepelisa bino ba abonner na biso ba fidèle na biso ya Nushka TV ya yemoko Maradona Miss Motema ya Nanush Amis ndemo na benga Renate Amis Motema ya Pavis Mboma awana mama bibish tumbula pe nanga bukuna zozela oya ele titi akuya sepelisa ye lelo bongo to beta masolo na Nushka TV to ko sola bongo à propos ba actualité nyoso pourquoi pas to beta masolo ba artiste et musicien pourquoi pas to sola makambo zolekana F victime via Fali Ipupa to sola ngolonga na goti bilele balobi garçon de disque et puis la garçon de disque yene makambo de sobela ko tumboli Fali Ipupa goti na ngamba bandal akobimisa mandoki na ye. Gauthier, bonsoir. Bonsoir Laetitia Kouya. Bonne santé. Tarandozo Monas. Mikolo, c'est comme ça, au Canada, vous êtes trop timide. Non, vous êtes trop timide par rapport à quoi? Nous sommes à l'aise, très à l'aise, papa, on a ça posé. Il faut, dans le bail, trop pour papa, papa, il a tiré peu de mes séballes, quand on a gardé, on a vu mes samois litama. C'est comme si papa et Gauthier, l'autre Gauthier, est trop timide. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a tout azala, tena zoaga, pour na batu, sur na bando benga siko, net, ba vie na roger funda na rozoa, ba nzolo na rozoa. À part non, il y a un épisode que na ezaka yete, na zana batu, on a zoaga déjà belé, ba faire gagner la merveille, ba zana na rozoa. Donc on a un mikolo trop parler, na se confiner. Yo, ça tout ça il y a un confinement. Papa a quitté. Voilà. Pas déconfiné, papa yo. Papa hier, on a fait la côté confinement. On a reçu suspension na problème nini. On a reçu suspension pour na loba mama bête. On a loba en vérité. Mais tout le monde y a na bango ana F victime. C'est comme si tout ba titre échangé ba maïti ba tout ba grade. Il pose la no kuna na grade. Tu vas plus moi côté moi to vendre. Grade ou pas donc on a gradé ko le kabato belé ba pesi ba grade. Ndesi ba nani l'équipe musicien? On a nyoso ya Fali. Nyoso moi sina e tout ni. Je suis enragé au fingi Fali na menacé yo famille na la kabola le bon pour la Fali donc on a pour la Fali donc tout etalika Fali. On a na tika ngote donaza. Na tout et puis ba mise belé bazana ba olongwa na bango mais ngana olongwa te.
oui nga na tika lolongwa te mais eyebana déjà bamise balongwaka baototikala na poto poani balongwe te siko nga na otikala na nga kolongwa te mais totuna kona émission bamise batika lobi jamais olobaki jamais bozela mobutu jamais nalobaki no nalobaki no bongo te nalobaki no jamais te pour jamais za faux nalobaki no bongo te nalobaki tokoyeba bamise oyo batikali soki mouvement eye bemission eza ozala baémission tokobandela ngo totala nalobaki tokoyeba bamise oyo batikali soki mouvement eye lokola no mouvement eye te toyebi nanu te baoyo nani na nani batikali yango na répondaki bemission ali baloba nini bavideo ezali baimage eza ti totala yango ngai nayebaka oyo nalobaka na bandelaka lolemo plusieurs fois yango nayebisaki oyo ke bamission tu baolongwa mais fallait otikala ni kolongwa te okomprendre kuya mais Gauthier Bilele tomoni bamission oyo batikali disons na monoko na biso bana bacongolais nde tolobaka toujours ke bamusicien bakimi tolona bavideo mosusu basala parce que yo mpoza garçon de disque oza moto ya youtube otalaka trop tomonaki basalaki bavideo awa bazolobaki bazokoatake baninga mosusu baye awa oyo baye na fali mpo parce comme si ke ezalaki clique moko boye bande kokana balongwa bakende bango nyonso batikala mais esaliki baninga mosusu mpe badecevoir mpe baninga wana bazonyi me bakomomema lokola bana malamu est ce que ezalaki likambo bakoseli bato baza awa eza fonde te ezalaki bongo mais mobutu mpe ayokaki mapardonne kuya eza na verset mo na bible ezaka Galates 6 verset 5 ebiso eloba nini car chacun portera son propre fardeau donc ozokopa muna moto amema fardeau na ye baoyo bakimaki wana soki bayokana soki ezalaki krike mais bamasa mosusu mpe baza mpe bato ata mosusu mpe bapensaki kote tookende kosuka nde nini au moins totikala na biso po jusqu'à présent nana yoki moko ata leki afingi fala alobi mabe le contraire moi baimage oyo nga azwi chance ya kotala baolobaka ke fala aza ve na biso ata aye bercy aye obeta biso toya bapetine toobeta na bango mais wana nde nayebisa bango baosala erreur bazosala baerreur bazela anniversaire ya f victime nde peut-être bakozala invité mais na activité nyonso oyo fale osala lelo na Europe partout en tout cas bazala na or biso musika mais ifo bazala musika tokolilala epola na lilala bientôt omélange yango ebebati te eza kopola te mais eza abus de confiance eza abus de confiance baabuse pour président ebisaka bango oyo akokima libela ntango tokokita na biso avant tobeta bersi alobaka nde bongo parce que nayoki moko olobi ke non président alobaki ke nde tookende poto oyo alingi kotikala tikala na ye letisa kuya totalaka baimage so totali baimage okomona président ti baokita na bisi ye moko azoloba oyo akokimaka heure oyo toboyi bobebisela biso baprogramme na biso ozoprendre letisa omoni vie oyo nde toza boye eloko mpena ezoboma surtout biso mingi peuple congolais yango moni na banigérien bato ebele balingaka mpe ya biso cope te mpo toza sérieux te ozo comprendre yo so eta mosusu oza no na bato te oza no na bato te ta mosusu na poto oza na moto okende ozwa ata ketch te okende ozwa ata sengle te otikali na yo olataka ata mwa ndambo oza nango mais moto aza na kapasité amonike nga mosala na ngai eza sengle te eza ketch te eza miziki soki nayaki poto eza mpona miziki yanga tikali na miziki oyo amonike aza nde moto moko boyeke ketch eza te bato mosuku baza wana na kati ya liste wana bato mosuku baza wana boye bakomisa nzambe fali motema malamu nayebaka lisusu teke bakovoyage bakokende bamikili mais fali amema bango nakopesa exemple moko neti Billy par exemple Billy Sente Billy Sente oyebisa Billy Sente mijo akimi na poto atikali na poto Billy Sente abetaka biloko ya mijo te totravaillaka nga na deux pianistes mais il faut la travaillaka biloko non merci fali babili fo bavandaka baloba merci fali mais soki baolekaka na batele mpo bafingaka fali ozomona teke baza modi agani eloko ya malonga te combien de voyage yo okenda na fali poto depuis poto ya fali ebanda bili akendaka na fali soki nakosi bato baolandanga batelespectateur bayebi na ye moko mpe bili so azolandanga ayebi depuis fali abanda mouvement bili atikalaka voyage moko kaka ya poto moko kaka après kotikala yango ntango ayeboye bazwi ye bamemi ye parce que moto yango bandimaka nde nini mama moni babiloko mosusu ete osala yango ezokomisa balider na biso ebele mitema mabe okomprendre kuya fali na bandeko na ye fali na famille na ye po famille ezataka mwana papa na bino na mwana mama na bino ala bana bapapa leki na ala bana bamama leki na ala bana mama kulutu ne batata mwasi na ye mazwa bino boza même pas bafamille na ye
mazwa bino boza même pas tribu moko na ye lokola ngai oyo mongo que je suis mongo que je suis bolelingaka pamba mazwi bino amemi bino bobimi bengra so bobimi bengra eza normal bosala eloko bwana yango beza bosala contribuer ou pas eza mosala na bango balobaka force contre force yango epesaka force fali asalaki eloko mwa malonga envers bango mpe bazosala force eloko mwa malonga vers fali yango ezotombola bo yango moni fali ayebisaka bango kaka eloko moko il faut kozalaka bosser il faut kobose mais na yoka bile eloko esali ke bango mpe basilika bakota baingérie na kati parce que balobi famille na bango etikalaki awa ebele ekomaki menacé voilà ka bino bafani bato biro na ye boyoki komenase bosensibilize bato bakimenase bafamillekuya nga mpena nde navandi boye gotie bilele ke je suis na bato to batikali na poto motu nini okeshe bango na kobundisa motu ota mosu alekila c'est impossible eza nde kaka ke bazoluka base baluka bato balanda bango bato bayoka bango na place baloba ebele na okoki baa na studio babeta bord babimisango donc ngako ulwende la tobeta no bamasolo eza balessentiel mpo nayoki mpe bato mosusu babeti baconcert a échoué tobeta no balessentiel wana eza bafutilité wana eza makambo bamisise bakimi na poto longolango mamba mike bamisa liboso bakima na poto eza bango te mais toyokaki avant tosaute na olongola avant tosaute tosabon kaka na question kabuya babisi comme ça sengaki nde kuya bamisisa liboso batikala na poto bamisa liboso batikala na poto mais kabuya quand même bien me permettre qui boyebeke fatikala nayebisi yo ke bamisa liboso batikala na poto eza bango te bamisa liboso babeta diske na poto eza bango te puis na ndimi peut-être diske na bango kosimba mpo balongwe na ndenga mabe ozokoprendre balongwe na ndenga mabe mais nakoloka bango te nakoloka bango ndeni yebi teke fali so alobi ezwa bango mazoboya bakosunga biso par rapport à nini c'est impossible fali aza légende falloir ozwaka marcosis na nga tosaka succès nazoya biso vérité ta mosusu bavérité mosusu kuya tolingaka koloba yango te mpo tovanda totyana le point sur les îles nde bafrançais baloba totikaka no bablague mpo bato tu bango makaka so aleki na tv mpo azwa bezi fa luka fali so aleki na tv mpo aluka bezi fa luka fali fali ye moko kaka nde avandi wana autobeta sa bouge pa abeti na nani laisse-le parler omateka yembi kaka ye moko omona makambo esala voilà asala succès ou pas soki abimisi te aboyaka bango te musicien yaka la vocal na bien lelo ozoyoka bamaiko bazoyemba te lelo ozoyoka baping pong bazoyoka te soki oza la vocal no abie bapimelo mpe azotya te album contrôle ah mama wana na koregrete contrôle depuis na Alpha Tino Omega Simba nzemba mabe eza te makambo nde eza makambo mpena bino bajournaliste bebosangana ata 3-4 journaliste bovandeli wa mpena tuka mwana mobali ofali mpena succès osila te pourquoi epe eza mpasi mpo succès sila succès osila te mpo na nini fali pourquoi ozoreprésente toujours mboka na biso Congo bino nde ifo bebetaka bamasolo wana baza ebele te oui bamise baza ebele mais retombe drapeau ya mboka libanda aujourd'hui si tu pars quelque part on va te dire que en République démocratique du Congo tu yebi ka fali c'est le lobby mi libanda ya mboko tu ni fali mais bono ganga mamba vie mais moi mukia kadi bino na ba vie moi mukia on est nani moi mukia to na pas innocent kalo na lobby wana za ba ngana na besoin to beta ngana yo makambo e uto le cas to beta mais to lo ba nyo surtout comme ça to beta ba cela ça là fali mais ba se baser bele photo lobela oui normalement en réalité ngai vraiment excusez-moi na terme ezamba liboso pe asuka reposanga ba question mona na te na chaîne na ou bien émission so yambi avec beaucoup de respect que je vous dois pour moi na beti nzemba 32 titres te na beti nzemba 34 chansons te kaba moko wana ngo comparer na légende mais moko so to sangisa ça l'album moko sali combien d'albums abeti combien de légende abeti album moko kaka 34 chansons ko banana Alpha Tino Omega ba yebiango ça sert à to comparer le lobby frère na Maestro Fabregas torchon na serviette za ndenge moko te ozo reprendre mwana wana ye moko kati na ye abi fali aza légende aza likolo ozo reprendre to beta masolo mususu to beta ba makambo gilelo obi ke papa mikolo na biso deux fois te mais c'est le plus riche il y a Afrique papa na zo biso na minute oyo mais c'est le plus demandé sur le musicien so beti batala rapport wana za ngaite eza ba américain bazala revue na moma benga ngo Forbes
bato bayi balanda Forbes. Si on landa Forbes, parmi les 5 musiciens africains les plus influents, fallait pour pas ça. Et ça va valer un mot cannabis. Parce qu'on boit ça là lelo. Asali net nini yango. Oyo lingo rappeler na faire asala wapi. Asala ngo place nini, na album nini, na nzembo nini, na pays nini. Forbes. Ah, tala bosa la falite banana mona fali dikape nzamba zamala. OK, regarde-moi. Regarde-moi. Ah ya. La bisio tala. Yango ba mise belé pena il faut bo bandela susu. Regarde-moi tel na clip nango nano. Conception quand il y a clip non il y a pas. Mais ce qui est la République démocratique du Congo à part venir biso ko felo mi de marché central à Gbada. Lelo on amboka la biso mutango mi ko pesa batu kale alaka ke pour obeta bon obe ça la lignée il faut landa lignée à Gbada. Faut landa lignée avec la biso wera sur le roi de la forêt abimi ça solo la bien pantalon ba gumbi faut landa wera. Mais lelo mutu to ko mafali. Kale alaki pour ça la clip ya pamba clip ya nzembo. Faut la ta veste munene. On demele na omba. Mais le comment là normal na singlo ça clip bon fallait me tabana idéologie na na Congo au tangela ko misa banda na Congo fika banda ya ba kichi na nzembo nini na nzembo nini fallait me tayeli biso shorts amuke be single na kilote mona babusho ça clip kali ale ko ça la clip il faut na kende timo kali ko lukelo mo be bomba na pantalon moi munene na veste moi munene moi na tshabo ezate po ekita na suka akabo bana kindino mo boyebi sala ka ba blague de ku ya fali lelo makambu oya boya sali mokiline mais so ipo boyi na nenga litio eza bien te yango moni na sepela bino non mo la bilo mo na ba réseaux sociaux mam to boya nde yango bilo nini mam to boya nde ya kondima te so muninga sali bien mais bino mo pe bonzima te zembo regarde moi yango nezo beta makasi regarde moi dans zembo nani. Il a fait rigoler. Il a joué nani. A joué nani. Maman. Qualité clip la conception clip na pino non salaire monter. Biso. Oui. Ah maman. Conception clip voilà non peut sera clip moro o eko betango jeudi soir. Je suis juste un homme qui est faible. Autant la clip voilà. Ouais, il est qui. La personne suis un Il est qui regarde moi. Nani. Luka bon il y a dans mutamédia Luka ba réalisateur a bien ba comparer ba peso réponse yango pour moni na sepel kana ba musicien congolais pour l'évolution comme tout mo sala moi ba clip moko ba concept moko ya bien et même biso do la sakenzele do kende bien fallait do même ba tout bien poser nga cette question mususu. Merci beaucoup Gauthier Bilele nga pela nzambe ba question to vous na bon matanga ya mama mi que ton homme repose toujours en paix to mona ba koya ba musicien mais to ki na kati wana Koko na bino parce qu'il fallait à papa. Ouais, à Gbada marché central Kofi Olomide, ma condoléance père. Merci. Mais ceux qui en plein matin, selon résister batunyo ta bengani qui sunzo. Est-ce qu'ils savent vraiment ko bengana net ozo yoko lango, ndegi yemo pe ko qui sunzo azo lo belango, tu sais réellement quelque part parce que tu dis que matanga bengana mutute. Matanga eza ya Kofi Olomide. Qui sunzora azamutu pire petit ya Kofi Olomide. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ma mais on peut savoir point de vue dans patron de la musique congolaise à Gbada Kofi Olomide marché central. Je suis pas ici pour parler le nom des gens. Patron Roger Vunda moté maman mami okita. Na pesa tambo te pas venir na cause fondo et non atanga ba komba ba tout donc ça m'énerve. Ok, merci beaucoup le Koko le Belaga makambu ya boss no ya papa na auto monaki na matanga na poto kuna soleil wanga Kofi dans il fallait boya ko pesa embote mais malgré tout soleil wanga yemna vienne ya ba bongisi alors bizaki pona songi ya batu ya ba chroniqueuse ne soleil qui ne vienne ba bebana mais pourquoi fallait na plein matanga bo pesa mbote maintenant yebiso ke kuya tozaka ba hypocrite. Est-ce que vous reconnaître une autre salle émission concernant soleil wanga loba mabe na omba fali? Vous reconnaître en gros, n'a rappelé tout ça là émission nayo à l'époque si je me trompe pas ils allaient na chaîne nini ah putain après ça qui sur la zone sur le mutu pour comprendre bien après ça qui fallait après ça qui soleil en mbote ba boye no pesa selo aboye pesa nani te mais na yebi sûr que soko za traitanga ba traitanga ba pesa mbote poani traitanga ni ko bani très donc moto benazana donc obiso le toloba toloba la ba code moto toloba la kin mikolo moto ana kento ba kongo ba ba kento non c'est on a kento fallait c'est le muta kento makasi boyo ba ngote c'est le alinga fallait
aza parmi bamusicien congolais oyo ki baza na kento baza motema mabe moko na ye biso omoni bolala soki akefala azaka motema mabe te motema malamu na apesa exemple moko yo oza moto ya youtube so okoti na nzembo wana toyebisanga regarde moi so otali moto liboso ayimango ekomaka pena 001 omonaka efali ipupa atiango même atwitango même na twitter na ye bato oyo bazaka na twitter ana fali bamonango ezaki motema malamu ezolakisaki azovalorize musique congolaise non fere apesaki prise bacourage ntango prise auta kobeta rena yango moni prise atali non mwana mobali mpe so asali abandi koévolue nebi azoévolue mwa bien évoluer moi bien parler de moi-même évoluer moi bien pas outi na baisse makasi outi na baisse abandi kozonga ko évoluer moi bien à tout voici l'artiste c'est bon c'est tout mais bata kento ba komi est-ce que bango la bango baza bopotana pokaka fallait aimer na Twitter bango na banani batretanga na bavie na bana mikie tension ti okokanani mais fali moko na faire problème viens muso avanda na anglais moko boalinga bouger boye ataka mwana mwa mukie se papa ayiba mebima mukoni nyo wana nani adaya viala bino petit nazobanga mama moko apesaka batémoignage na bimisa album na kokufa talaka yango moni nazobanga bon na bavie be toza bamanda chance tona ba vie belé nani so yo biteke vie moko boye ti lelo afingaka afali maintenant asala na album te album ne na 2010 banide baze belé na yeba te werason werason le marché voilà mukolo mo teke yazo vivia betaka na yetu lindende yazo beta papa chéri JBP te natanga bakomba bato te natanga komba fali pour papa chéri de nani JBP te na yebi te na mboko na yebi te na yebi fali papa chéri ça n'engage que moi metalika ngai nandenga kento te nayebi so bien esala ngage ke moi etalika yanga so nayebi so eke nayebi na ngai yo te est ce que yo force ngai yebanga nayebi ye te ignorance aneti ya nini nandimaki ye liboso nalobaka aza député to sénateur ngai fali ou rien nakombola kotangela yango te ifo tya yango boye nga bato ebele bayinanga mpo na nkombo wana totangelanga donc je suis pas mieux placé mpo na kotanga bakombo ya bato donc nayezaka nalobela fali ozoko mpo ekuya bientôt otuninga bakestion ebele mais otuni teke soki bientôt soki nde nini po bientôt te wana mpe tokomalinga tuno siko problème ezake bato fere na fali bango déjà kitoko déjà pour le moment tokoloba ndenge toyoki yo kasi non eza encouragement mais eza encouragement non polémique ezaka loyal ena polémique ezaka nde ekomaki bakangi gotier na bovin bapanzi emulangi na biloba loba te laloba nde vérité moni na français balobi la vérité blesse mais reste que la vérité bon par exemple soki nayebi so neti lo mobeke fale abetaki akor are na plein est ce que nakosi te soki nabeteli oke conseil mo eutobeta basimeno na même ligne ezalaki mpiaka est ce que nakosi conseil bafeke ko moto etobeta na même ligne bayi bato batoni bati baécrange yambanga nayeba boso te kulezongi tala fali chaque chose à son temps ata boforce na bino bomati soki nde olobeloko moka bien cage à lion metondi te boîte à tomate etondi te olobi bécrange ya batia yango mingi pourquoi bécrange ya batia yango mpona esthétique ya sale na pensé na bango bapense ke ezala plein à craquer mpo bato mosusu eyede bango na kotala na baimage sikoyo eza nango plein te so gangi okakuna ezongo se oyo ndako so bolongo esika ti bokutai bato balongwa conseil ya Fabregas Maestro en tout cas félicitations encore une fois Maestro Fabregas Maestro Gauthier Bilele nasepela po père no ayaki papa no européen so frère babiloko abongo nde ifo ezalaka babiloko abongo nde ifo esalemaka polémique ezala loyal enoki bokutai na Gauthier bobeti bonyokolika lo beta meno oganye binoka nga bakartier nga bata inosalaki sasa kozala bato bakobetanga ye bazelanga na kivu ti nga na kisasa ye pena kozala bato bakobetanga nga bamikolo na ye kutu baokoka te bamikolo na ye bavie na ye kutu baokoka te boka ye bavie na ye moko kutu ya mikolo oyo baleke na basuccès basala basuccès koleke baokoka nga te boka ye
kuya yo ebité to beta maso muso to beta ndenge voilà to ngere to beta ndenge bientôt to beta ndenge bientôt ndenge bien nga fali pour pas di cap la mer azo kabela pesine bani ba ko produire déjà ba te faire go azo produire la production te na ba to bandango déjà depuis kala biso to Lucas ko ba talenté so luka bato ba na talent so to moni talent no to tcho maboko to beta da F victime concept F victime bientôt so nzamba sungi za iko to bilo moto lo baté mais bientôt so nzambe na biso sungi to sambelaka fali pour pas de produire impair ba garçon na c'est mec qui voilà ba on les a déjà na succès na bango non ba ko za na succès ba zo beta ba nzembo na succès mais il faut pas valoriser ngo ba mata il faut pas zo ba manager il faut pas ça bon après c'est maboko ke bino mbobimisa net nani to sala to lo ba to bimisa moi no to tangela nga kombo komone inosa baluma utela ngo mboka na bango kuna soka koma inos biseki de bobongo lisika kombo nde mais non yango la nde to lukati yango wala mais nana lobi ke ba produire ye fallait ko dalinga makambo wala na nte yalinga soka pesi gauche droite ye baté na ye biso je fallait ko landa te poka za congolais fallait c'est un blanc donc comportement mentalité makamne nyo soza mundele yango mona ki parane baté belete ato fingi o fingi et puis nde no lo babwe atindi ngate tam so ala ndongo pe bomo écrire nga ici ba problème bino pa tatini lo bondima te makamne so no lo makamne so nga na zo lo betali no kanga moko fali na rien à voir avec ça fali kuta yebi na ta yango te nga monde la ba ku ya ifoto bete mission pour na solo là na moi visibilité pour mikolo na se confiner moi muke te ma ba ko ba biloko te et puis gaucher ba bi oganga ganga trop na komba fali parce que ba tout bazaka pembe na fali bazaka bien mais yo ata moto apamba ata na nenga kopozala na moto te otambola makolo makasi c'est oyoki fuite moko oyoki fuite bon exactement non kotambola pe makolo za mabeta biso botama na ba voiture te dokuta ba kokola biso na ba voiture te otanga histoire tu va peuple nomade bazaka la ka mais ça peut mettre l'idée à côté exact problème te siko bino bozaka boye on rata voyage ba kopesa ta maquette bino bozaka boye loko oyoki fuite yango lira na étalé non toi la biso fali pour pas handicap la merveille vient nga mamba bien zali mamba bien venez belé petit nazo bunda et puis soko lobi ba elenga lote na za dessus pour ba tout mona tout azaka na bandal azana groupe moto sala bandal toujours il y avait na biso papier moulala ba auto mona dernièrement de ba auto ko publier ngala ba collection ya sika donc fallait toujours yango pesa moi no komba ya fallait pour non mais ça profiter et ça amour moi je suis pas un profiteur moi je suis amoureux on prend naza profiteur te je suis pas un commander mais naza amoureux vous comprenez donc na linga fallait yango yo ndongo vando na kuya oyebi ke bato bachelanga mutuka na boya pona fali yo beba mutondi mate ke ngana roboya mutuka oyebi yango mais na sala yango para mo mais na sala e ki tetite na sala ngata una yepa fali na landa fali mutabenga ngate na yepa fali ngamo na sentiment na sepela na ngana fali siko ngapona ya pa na ko mo corrompre na nanu. Voilà, merci Gauthier Bleu la photo masuka ba programme. Bientôt to bando tout na voiture no ya boyanga ya boy tout. Ozana ka moko so ba tete ngo bani na ndakuti. Bana. Ma programme il y a saison répété na ouais, normalement jusqu'à présent en absence après ce mouvement yebika l'entreprise le plus stable et la République démocratique du Congo Orgaman Otozo Benga Ataba Thompson et Bungi Makoso Ezami Panziko Tumvoa. On comprend? Fali Poupa PDG chef d'entreprise chef ya Orgaman. Ata Thompson et Bungi Mipanziko Tumvoa et Bongo Makoso Zralala. Ataba Thompson et Bungi Mipanzi. Ata Thompson et Bungi Mipanzi Kutumvoa Makoso Zralala. Ouais, mieux placé de Zara que chaque mardi, mercredi, jeudi, toi toujours qu'on a la base dans le quartier général. Et si quand le seul orchestre au bazar na siège, pour orchestre belé bazar na siège, te ba orchestre belé bazar na siège, te ba répéter on denze mbo redi. Lelo awa, lobi kuna mosale bengi biso to na siège na quartier général. Na quartier général na quartier général pour la Gramali place to répéter mardi mercredi jeudi et puis mon konzaza bongo na Mikili a que vous préparer le romo moi ngai mo ya bien ba bien adresse leader na pays banate ouais adresse leader na biso mais yeso à part babinga ngoni à part Neverland yo binda ko so Michael Jackson rien aza mutu tu vas battre maradi aza mutu boko to ça manka tous chaque mardi mercredi jeudi et puis mouvement za pepele ba mission tout baza après ceux qui nzamba sungi
ba mois prochain ou semaine prochaine tokoza ane na Kinshasa. Gotibile na moni tanya ngoi mo sa pembe na mona ekala makasi. Pese langa pe tanya ngoi ba mbote belé moi sa kitoko moi sa pembe taka moi sa pembe. Matama pete nde mabolonga vadio. Femme à la couleur du pain. Et puis pour na za la hypocrite nazo saluer bongo massa na ngai patron de patron o lelo poto mobimba ba mo tcha mal à l'aise ko mena sa kai po ani na za patron alingi musala edi mokeko la 100% parisien. Puis na pesi mbote na Alpha Morflip faire gagner la merveille likeli pa kombe Bob Mukoko ministre ba jeune yo yibikande to solaki venanga Marco Zefondo na Londres venanga Richard Poiti na Finlande yo na mer venanga Roger Vunda patron de patron yo leki ba patron yo comme baron et puis na bo sanité masananga mon ami personnel mon vieux famille bana tu ya poto soko Kinshasa ko lia poulet mayo banzinzité tokuta na bongo na pima bar Christian Ononda boss. Bokila be vie nanga Patrick Ngambe tonda na ninga. Na pesi Patrick Ngambe mbote vie otonda makasi puis na bakisi président de Demoniato Chief Majunda top crédibilité. Bon mutuno Jerry Cobertos. Wazo la bosani eza le roi mutama la d'abord melakisi Jerry Cobertos yebi kaka ndeko nanga frère famille yebi ndeto vivra. Tala simplicité na ba Jerry Cobertos ba yebinga. Siko yo to yebi nonga te tampi au mona na côté na bino na lukani. Voilà, Baga, merci. Oui, pardon. Et puis, na bo sanité journaliste, moi, mon frère personnel, malgré tout le balate, Matika Songo, Kasongo wetu. Baga, merci à Tanyangoy, Baga, merci à Jerry Cobertos, c'est mon vieux propre Patrick Ngambe. Baga, merci à Maman Bibiche Tumbula, famille Tumbula Mobimba, pour Kapa, Babi, MP Minzeni, salutation de Bissiko Zali, vraiment, fille propre, soit à Moko depuis Londres. Des mots, on a grand prêtre et mère, Maman Bibiche Tumbula. Baga, merci à Renat, à Miss Motema, Pavis Boma. Pourquoi pas ya Yemoko Liswalobi Maradona Miss Motema ya Nanouche à Miss moi ça tourne donc moi Sinzambe donc moi Sinzambe sur la némo Nzambe numéro contact na numéro contact na ngezaka ke na pesa ya poto to ya kini ya poto no ke na poto te de promo ya poto na zaka déjà kuna yo yebiti na esprit ten esprit te moi na zaka déjà kuna ya liboso zaka kuna mbalaza mon numéro c'est 243 82 18 350 66 82 18 350 66 non bato ba obenganga pona mo ba encouragement c'est bon ope ba obenganga pona ofinga tant pis mais naza mutu mutada honnête azate mutana na ba qualité nyonso bato bazaka nango nana mabe na pe na malamu taras. Baga merci Coco de Madelater ou abosa bongo caméraman et réalisateur donc so pe bo moni les États-Unis nga banda ko sala ba émission kala c'est que ouais que moto na ene mutazana sima Coco de Madelater to kutani à la prochaine bye.